Bana mama, nini tindaki Karine Mokonzi alata Versace. Eza kosutuki la Versace, to problème nini? Likolo nango balobi bawana bashino bakoki bawana te na chaussure wana te. Balobi likambo baotika te fo baya. Biso to kosala juste analyse. Likolo nango babakisi balobi non bamona te fête anniversaire. Mutu azo invité bato asomba subiye. Bakoki na bango te bandeko ba déclarer bandeko na otila bino ba audio boyoka. Biso te. Ba chinois oyaye ka bango moko balobi biso tukotala kaka ndenge mambango ekokendele tellement za actualité et bengi biso voilà mboti na balandi nyonso la grande découverte TV bo s'abonner bo liker bo partager la famille ko s'abonner zala nango ya ofele o futata différente vraiment bo s'abonner bo liker bo partager bande ko tolali tolamuki tomona ki Karine Mokonzi la baronne oya yaki kolobela biso sur fête na ye anniversaire ayaki kosala biso ba pib akoteka ba billet ayaki kosala biso ba pib kolia komeleka ezala kuna ya kosakana te kolata ekekende kozonga mais likolo nango fête eleki bandeko nanga ya kokamwa ezaki ba chinois basepeli te ba fanatiki ya Karine Mokonzi ba tomboki balobi elekeli bango babi ebela ba chaussure Karine azalaka nango place asalaka ba live balobi ebele ya bilamba azalaka nango ebele o bakabelaka ye ba perike ke ezongi balobi jour oyo ya dimanche ezalaki problème nini ezalaki samedi bandeko bochelanga na ba commentaire balobi problème nini azalaki envoûté azalaki na problème nini akomati na niveau wana ya komona ke mwana mama ke kobetela bango robe moko ya molai lokola mutu azokende kosala ki protocole na église soki catholique bandeko balobi ba comprendre ba wana te malili pene ye makasi te ba wana alataki yango mpona nini bandeko ngai te Magali lo mama pe kuna ya ekopesa cours na ye etanke mama, etanke grande sœur, etanke molati makasi. Alobi ye pa otika te ye pa ekopesa ye cours bandeko. Ngana ochela bino kaka boyoka ba audio moko tito okoma nango na suka. Et voilà bandeko tolanda bobosa na like te bo partager vidéo na biso bo chape ba commentaire na bino ke sala biso super bien. Voilà, bandeko tolanda. Anniversaire, tu me demandes que vous allez m'excuser, mais je dois en parler. Tu m'invites dans ton anniversaire, tu me demandes de payer la facture, je ne paye pas. Tu vas te débrouiller toi-même. Quand on n'a pas d'argent, on ne fait pas un anniversaire. On n'invite pas les gens pour leur demander de payer une facture. Ça, c'est un signe de manque de respect, d'impolitesse. Vous copiez les Occidentaux, vous copiez très mal. Et pire, c'est qu'il y en a celles qui ramènent leur gars, leur mari. Tu ramènes ton mari dans une table où toi, tu vas partager l'addition avec tes copines. Respectez vos couples. Je comprendrai, ma chérie, que tu me dises, c'est une sortie entre filles, on va se partager la facture. Ça, c'est autre chose, on va le faire. Dans mon bal, il y a vendu la table, oh, bah, camarade, ne faut pas ça là. Tchakoto, tchakal, tofu ta facture. C'est pas possible, ces dollars-là, faut te ressaisir. C'est de ça qu'il s'agit. Lia et l'Orozana, on a beaucoup. Oh, vous allez m'excuser, mais je dois en parler. Tu m'invites dans ton anniversaire, tu me demandes de payer la facture, je ne paye pas. Tu vas te débrouiller toi-même. Quand on n'a pas d'argent, on ne fait pas un anniversaire. On n'invite pas les gens pour leur demander de payer une facture. Ça, c'est un signe de manque de respect, d'impolitesse. Vous copiez les Occidentaux, vous copiez très mal. Et pire, c'est qu'il y en a celles qui ramènent leur gars, leur mari. Tu ramènes ton mari dans une table où toi, tu vas partager l'addition avec tes copines. Respectez vos couples. Je comprendrai, ma chérie, que tu me dises. Verset okolata costume na yo oche sandal na yo tolati bina costume oche basket o memi portefeuille na salle peka c'est ça okoki jamais kolata robe ya mulai tina libolongo na anniversaire soki bo remarquer nga ta on a que somba Versace. Son a koti magasin na tunara déjà. Madame, robe yo kena taloni.
pona na koloba te ke biso nde tozabe na Congo mambo etali bilamba biso toyebi yango na makasi eza wati tango koti na makasi ozosombela loba eloko oyo ekokende na nini ozokende olata robe ya molai na jour ya anniversaire siko mokolo mariage okolata nini verset okolata costume na yo otie sandal na yo wana obukaka maboko obuki na makolo okangisi yango omemi yango na ndako ya feli na Paris mabe obomi libala kuna esimbi te oye komema yango su na ndako ya kipule evi kipule na Swisse kuna okakakisi susu ni o garde robe wana bobenga so mpe garda nini bobengaka omemi yango su ti na ndako na o ndenge ezalaka na bilamba d'exode ezangi elamba feti kuna Karine ezangi mpena mwa robe moko ya feti ezangi ata mwa veste moko ya bouton moko tina genou osokela ngo talon moko asonge siko osalaka ebela bafeti po ani yo elateli moi Karine mokonzi olingi kosala ebela bafeti naye komona mpe bamama na bobenga so mpe bamama tendance so bamama loyaka bachinois na ba bamama wana basaleli mpe banderola monene batie mpe 5 batie mpe batie comme 1500 sope 2000 euros sope 5000 euros ya cadeau na moni ba peso ko 5000 euros wana ya cadeau ezangi surtout ya kosombela ngo veste moko ya talonto nini o talon moko malonga o mato ya na fête o sesa fête na Karine nini yango ndeko na Karine yo fête ni saka ya robe wana ya Versace Karine yo Versace ezana yo etumba yo se tumba Versace Karine oyo kosokola biso su tolo ba mami Karine tolo wana ba mama balata omoni ba mami o bakendaka ba retraite kasi tolo mo ba soka ka mwana te Karine yo koti na kati ya boutique Versace faut tout na wapi tolo ba jeune fille Karine oyo saba congolais soni boendeni Karine mokonzo oyo kolata bena talon oyo nani o mona mwaso nani o Benita o mukolanga na okota libala papa panza amemaka valise bilamba talon moko Benita lataka ya jaune boy atela ngo ba chaussette ya couleur nzoto yo ko sutukela ngo lelo ba talon neza ba talon ba mami o basila mino na munoko ana poto zaka ba talon ba jeune fille ba talon ba mami Karine o banga kanini ngo to ebide ya Karine mokonzo ama kolonjoko mutu nyoso ebi Karine mutu nyoso azaka na makolo minene suka na suka mai vanda kana singi ni Karine suka tolo konde konanga mwasi suka tolo yuli ko sesa ba fete minene la teli moins Karine robi wanu lati fete mutu asali fete ko suka robi tiele ki genou Karine ezana ba robi mususu vexe c'est ça ba robi mususu au kende l'église robi ano yo suka kiwana ezaba robi église ezaba robi ba fete te Karine ngambo non moi on a des missions sur ça là on a s'occuper moi veste non la mi a comme tout moi comprendre on soka ta moi veste ti on soki moi veste moi bouton ya moko on soka na pantalon on soki na tolo ya yoza moi sa mulai so so matina tolo bi okoma ba benga ni ba ni nino rome jambe so benga so pe nino jambe wana ya français kimi wata moi c'est peut so confirmer wana dozo tika nzoto libanda dozo ami pende milangi watu zobina na Karine héritier watanable nini o monoko na litoi bobandi ko sola nini wata bozonga nini dozo na pekisa kiyoti na pekisi yo héritier watanable yo mutu apanza ba musicien na ya basi mususu azalo kwa kisi beno yo kana etikala ka mwana na mukia na sala accident yo ayoka su bien te wana ya kuma makambo akiko soka lisusu bolingo na Karine zongi siko yo dozo otikala siko kisasa Karine Air France obomi mabala no ebele dozo sakina ba mibali no ba parisien ba bande ko ya oliko landela wata ko silisa dozo kata relation wana omoni ba vidéo libala ezaki déjà préparé wata mtu bofungola soirée na Karine déjà bazonga na dozo bimana na via wata dozo bana kolata bilo na mikuse mikoloki na monoko diminaki libumu komi pe mo tai bwakisa wata tela wata zolanda Karine bango ezaka kuna boma mwinda Karine laksa nzoto te na miso batukutu boye mwinda makasa zolinga kolaksa makolo ba genou asoboya kolaksa ye ba genou na soka ngoka na filtre na ba vidéo présence batu ba kimaka
leo bazola na wata ko bomele mwinda siko yola na wata misu twa mwinda ni otu twa leo Karina ko mukola ko yiba telefone wata azuyo ba video na kati to ko sambo ba mitakala po ya za bongo dozo kata relation na wata Karine talon na ngoto on esa ba talon ba mama ba kenda ba retraite muskope ono la teke sa muskope la benga kan chanda o mona ngoto na makola benita la ndo yekota libala papa panza la uta kisasa benita la tango ya joni nango e Karine la te mo boli komone ni nango makamole ngana lo batemelene ye na bite lo bina ko kwa na live pour mu tout passe tout passe na Karine Mokonzi bana mama bino mo bucho yoka bandeko balobi o basengela ekoloba balobi we uti na mitema na bango likolo nango bazo confirmer ke ekiti watana bina Karine amour ke ezongi vraiment ba fanatique ba sepelité balobi même bana membre mbongo o bakabeli Karine so $5,000 babi fallait ba sombele robe malunga fallait ba sombele chaussures malunga so monongo la ta robe te fallait ke na ona coupa mukugi bandeko bapesa exemple ya Manuela Kitoko balobi Manuela Kitoko aza fimo mukuse me botala nenga kenda nango akenda nango kitoko bato msu babi fala tunataka maana ya Israel makaye pe baola kongola ka somo bandeko na ngai bola ekebo partager vraiment bandeko bafani ya Karine bango moko ba sepelité bazalaki surpris nenge ba yebelie na nenga bimela ki samedi na fête na en tout cas balobi ba reconnaître qui est sous-souté mbala sima soki aza na fête avant ake kolata fois la kisaka ba oya ye ba chinois et la mani na kolata pour que bango pe bacha loboko bacha makanisi pour que abima bien balobi chaussure wana bakoki yango te robe wana balobi bakoki yango te ba robe mikuse ezali ba robe babi fala tani ba robe neti omoni sindi le cœur ba robe asaidi ba clip mikolo ezaka kike zongi robe mulai tina makolo mais omona ke esali moi bien esali kitoko par rapport ba robe wana babi nini kaka mokonza surtout ke Versace to ndenge nini wana biso te bandeko wana ba fanatique na ye. Et voilà bandeko bo s'abonner bo like bo partager biso to yeli bino kaka actualité awa mafinga ele kakate. Voilà, bisous.